Ezala partout bozuli baku ya kolanda solo la plus ya mukolo lelo en mode rétrospective sélection ya mukolo ya lelo et salami na Serf Luzolo. C'est pour la première fois depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo en 1960 que femme moko azala nommé le la premier ministre. Est nommé premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka. Une femme chef du gouvernement, Ezali Bongo, volonté ya président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peu avant nomination na ye, Mokonzi Mboka Fachi Beton, ayambaki na cité ya Union africaine, Jean-Michel Samalukonde, ancien premier ministre, oyo ayaki pona ko présenter dernier rapport na ye na oyo etali gestion ya affaires courantes ya gouvernement. De sorti na ye na bureau présidentiel, successeur na ye nde azwaki place na ye pe ayokaki ye moko na matoi ya Fachi Beton ba fonction ya sika oyo akwasime. Juste après l'heureuse promis abimaki pona ko prononcer ba mona ya liboso. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui ainsi. Je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des 6 engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. Et Sengeli Boye baki nomination ya Madame Judith Tuluka Suminwa et ezali ko témoigner confiance monene oyo mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton apesaka na jante féminine. Première femme premier ministre na République démocratique du Congo, azalaki na ministre d'État na ministère ya plan ti na nomination na ye azali expert senior en développement international avec expérience dans différents contextes nationaux et expérience en gestion des changements. Kasi Sengeli Boye baki désormais à faire face na urgence ebele na niveau national, notamment na oyetali sécurité avec guerre injuste imposée na Est République démocratique du Congo, poursuite ya relance économique ya mboka ou encore emploi ya ba jeunes. Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions, et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. Ah oui, awa tokolo bakaka, bonne chance maman. Peuple congolais azali kozela ebele par rapport à confiance au oyo Fachi Beton Mukontombolo apesi yo. Yeke yo. Au lendemain
ya nomination na ye première ministre excellence Judith Tuluka Sumimwa akitaki na siège ya parti politique Union pour la démocratie et le progrès social IDPS en sigle et Sikawapi akene kokutana na secrétaire général ya parti au pouvoir Augustin Kabuya AK47. Après échange na secrétaire général ya IDPS, les deux personnalités s'adressent brièvement na quelques membres ya Ligue des femmes ya parti présidentiel. Prenant parole na permanence liboso ya ba militant Augustin Kabuya, secrétaire général ya IDPS azalaki na ba mot juste. Naebisaki bino ke mokonzi ya boye tokozwa ye wapi ibanga oyokana nanu. Naebisaki bino place oke soki boyoki moto ayesi bino ke Félix Tshisekedi alingi IDPS te aza ndoki. Naebisaki bino yango. Naebisaki bino ke mokonzi ya mboka ata bato bandimi te makambo oyo asali mpona biso bato ya IDPS, mokonzi moko atikala kosala ngo mpona parti na ye. Ebele ntango na bandaki koyebisa bino awa soki babimi na sa banzete kuna balobi Kabuya mosala na ye kaka kokosa biso. Lelo premier ministre ye ote nayebisaki bino place oyo biso tokozwa primature bino eloko moko tozwi primature te otosenrichir, tozwi primature otokorige makambo mosusu oyo oyo akokanisa ke tozwi primature otoyiba mbongo place na ye eza na makala. Pona ko rendre ascenseur na source ya pouvoir na ye avant ya kobanda musala sur place, premier ministre Judith Tuluka a remercié le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na choix porté en sa personne pe a exprimé qui engagement na ye pour na ko travailler na intégrité nyonso pour na ko stimuler développement de la République démocratique du Congo. Pona pesa mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi, merci pona ndenge aponi ba mama. Champion de la masculinité. Nathalie Alobi Nakadia, non seulement ils ont monté IDPS, mais Nakadia IDPS a poni nani. Olobi Nandenge, secrétaire général Alobi, ils ont dit que naie awapo. Bana kobenda mbongo te toye pona mboka tozala baproblème eza ebele nzambe ye moko ayebi ntina nini atenga awa naza na besoin ya bino nyonso dans la paix et dans l'unité. Balinga Libanda c'est pas facile. Merci. Sacrifice pe kozala. Aussi pour banda sacrifice banda kala. Et qu'on continue pendant parce que ça c'est que kaka na yeka mbala moko bakamekongo yeke comme ça. Les avons voté mais chef ya gouvernement a prometaki ko travailler pour l'intérêt de la nation et non pour l'intérêt personnel. Nommé par ordonnance présidentielle le 1er avril eleki, premier ministre Judith Tuluka Sumimwa et Sengeli Azela lisusu quelque temps avant de conformer gouvernement na ye pe abanda musala. Yekeyo. Je vais commencer par les propos du cardinal. C'est des propos qui sont extrêmement graves, venant d'un chef religieux de son acabit. Pourquoi je le dis? Parce que, quelles que soient les raisons, et en plus c'était une messe pascale, la fête la plus importante de chrétiens,
quelles que soient les raisons. On ne peut pas soutenir des Congolais qui veulent prendre des armes pour tuer des Congolais pour accéder au pouvoir alors qu'on a fait le choix de la démocratie. C'est inquiétant lorsqu'on se souvient des propos tenus par l'abbé Chollet, je les cite, où on avait besoin d'un courageux. Est-ce que les fameux courageux a été trouvé par l'Église catholique, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame, et pour qui on a besoin de légitimer, parce que les mots du cardinal, j'espère qu'il fera une clarification, peuvent être perçus comme un encouragement, comme un soutien moral à ceux qui choisissent de prendre les armes pour penser conquérir le pouvoir, alors que nous sommes dans un cycle depuis 2 ans qui veut que nous puissions sortir de cela. Notre ami Liévin parlait d'adhésion massive. Je ne sais pas quel est le contenu qu'il donne dans massif lorsque vous voyez 3-4 individus, parce que nous savons tous qu'il y avait à un moment le RCD. Nous avions vu toutes les têtes couronnées du RCD. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Du CNDP. Là, ce n'est pas une rébellion, c'est une agression qui est établie d'un pays étranger. Que des compatriotes pensent qu'il faut se mettre sur celui qui tue d'autres Congolais, sous prétexte que ça ne va pas dans le pays, il y a un véritable problème. Pourquoi on fait des élections? J'ai aussi entendu toujours le cardinal dire qu'on a un budget d'à peine 3 milliards. Je suis désolé, mais qui est-ce qui prépare les notes? Nous avons atteint des records. Aujourd'hui, on parle de 16 milliards de budget. Regardez les contextes dans lesquels nous sommes, l'immense travail qui est fait dans les secteurs de la santé et de l'éducation. D'ailleurs, l'Église catholique est partenaire dans l'éducation. Alors, il faudrait pas... Et de la santé. Alors, il ne faudrait pas donner l'impression que les Congos avaient tout il y a 15-20 ans. Maintenant, il n'y en a pas. Et cette manière de parler du gâteau, c'est quoi le message que le cardinal veut planter dans l'imaginaire collectif? Donc, devons-nous tous regarder l'accès aux responsabilités comme un gâteau et que nous tous, nous devons avoir droit au chapitre? Je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à des mots lorsque nous les utilisons dans le contexte qui est les nôtres. Et j'invite le cardinal à clarifier ses propos pour ne pas laisser penser à d'autres que lui serait l'auteur moral, où il donnerait un soutien, une caution morale à cette aventure qui vise à tuer des Congolais, pour casser ceux qui pensent dans leur mémoire qu'il y avait un courageux dont on avait besoin et qui a surgi et pour lequel il faut donner des mots de soutien. C'est extrêmement dangereux. J'espère que le cardinal clarifiera ses propos, parce que ces aventuriers visent notamment à tuer d'autres fidèles catholiques qui sont sous sa juridiction et bien d'autres encore. Et donc, il y a un besoin pour nous de savoir ce que nous voulons construire comme République. Merci et bonne soirée chez vous. Na souci ya koluka cohabitation pacifique entre Assemblée provinciale et exécutif ya Kinshasa, des groupes ya députés provinciaux élus na ville province ya Kinshasa, bakendaki kokutana na vice-premier ministre, ministre ya intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, maître Peter Kazadi Kankonde lobi eleki na cabinet na ya musala, na qualité na ye ya vice-premier ministre, ministre ya intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, maître Peter Kazadi Kankonde apesaki bango ba conseil affaires ko prévenir sur ba trouble oyo et bisaka bon fonctionnement ya ba institution. Très satisfait na sagesse bénéficier na VPM ba élu ya Kinshasa ba prometaki ke ba kosala nyonso po situation ya crise oyo elekaki na législature eleki ezonga lisusu te. Nous sommes des députés provinciaux élus de la ville province de Kinshasa. On a sollicité une rencontre avec le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Il nous a reçus dans son cabinet de travail. On a échangé sur un certain nombre de points nous préoccupants dans l'Assemblée provinciale et nous sommes très satisfaits. Toutes les préoccupations que nous avons amenées ici, le vice-premier ministre nous a donné des réponses très importantes et nous sommes vraiment satisfaits aux sorties. Et nous sommes convenus avec lui que ça serait un cadre permanent. De temps en temps, lorsque nous avons des difficultés, des problèmes, on viendra vers lui pour que nous puissions poser nos problèmes et attendre éventuellement des solutions. C'est ça, effectivement, nous ne voulons pas revivre ce qu'on a vécu à la législature passée. Nous voulons que cette fois-ci, et le président de l'Assemblée provinciale et l'exécutif, en l'occurrence les gouverneurs et les vice-gouverneurs qui ne sont que l'émanation de l'Assemblée provinciale,
puissent travailler en synergie. Parce que notre souci est que la ville de Kinshasa est Ngenga, comme dit le candidat gouverneur. La ville est Ngenga. Il y a des routes, il y a le problème de l'insécurité dans la ville, il y a le problème de courant, il y a le problème de l'eau. Et l'Assemblée provinciale ainsi que l'exécutif, nous allons travailler ensemble pour trouver des solutions aux problèmes de nos concitoyens, nos électeurs qui nous ont élus. C'était ça le plus grand problème de la législature passée, l'incompréhension ou encore le conflit entre la législature ainsi que l'exécutif. Et je crois qu'avec tous les conseils de son Excellence, nous allons très bien marcher, nous allons travailler en synergie pour réussir cette fois-ci. Nous avons un ticket de l'Union sacrée, le mot d'ordre a été donné et le ticket répond pratiquement au profil. Nous avons un gouverneur qui nous a été proposé, c'est un gouverneur qui est compétent, à l'entendre parler, il a des bons projets, il s'appelle Daniel Bumba. C'est le gouverneur qui nous a été proposé par la hiérarchie. Nous l'avons entendu, nous avons suivi son discours et ensemble nous sommes tous unanimes, nous sommes tous d'accord avec lui et nous savons que si nous lui prêtons main forte, il va réussir dans tous les programmes qu'il a. Ça sera vraiment un pari gagné. Il y a rappelé que na législature eleki na oyo etali ville province ya Kinshasa mbutu ezalaki makasi entre président ya assemblée provinciale Godin Poi pe gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jontini Ngobila Mbaka. Yeke yo c'est trop na ville province ya Kinshasa bitambolela mwanza bikumbela mwanzeleki na kinkonyo sope komiti na balabala yango nde justifiaki présence ya commissaire provincial ya la police nationale congolaise en charge ya ville ya Kinshasa le général Blaise Kilimbalimba na terrain kasi tika na yebisa bino ke constat ezalaki en mer na ndenge ya kosakana te ezala ba moto ezala ba jeep ya ba soda ezala ba jeep ya ba konzi voire même ambulance nyonso oyo bandaki kozwa sans cynique ndenge kaka bozali komona boye ezalaki ya kokangama. Tout le monde va tout baluka. Tout le monde. Oh, d'accord, malade, ça va malade, ça va. Sur place kagawana na ba jeep oyo ba bachaka ba plaque na bango pe ba tie ba gironphare bazalaki épargné te. Mituka nyonso oyo ekangamaki ezwaki direction ya siège ya commissariat provincial ya la police ya Kinshasa nzoka nde kuna parmi ba mituka oyo babashaka ba plaque na bango balongola boye ezali na ba plaque ordinaire nzoka ezali ba véhicule privé. Tangu azwaki maloba commandant ya ville ya Kinshasa le général Blaise Kilimbalimba azalaki na ba mot juste. Messieurs les journalistes, le constat est amer. Nous avons commencé par parler du comportement. On ne peut rien espérer d'aucune police du monde si la population ne change pas de mentalité.
ne change pas de comportement. C'est depuis 6 heures que nous sommes là. Vous pouvez tourner votre caméra derrière. Vous voyez qu'il n'y a pas d'embouteillage, ça roule. Il est 7h30, heure de pointe. Les gens vont au travail. Mais ça doit rouler à 40-50 à l'heure. C'est normal. Est-ce que c'est ça qu'il faut appeler embouteillage? Mais tu vois que c'est créé à volonté par les inciviques que vous m'avez vu. Les uns retournés, les autres arrêtés, les autres retirer les bâches qui couvraient des plaques. Ce sont des plaques civiles. Ils cachent ça pourquoi? Ils cachent cette plaque pourquoi? Ils mettent les gyrophares. Et ceux-là, on les a arrêtés. Sous d'autres sièges, comme la police va faciliter la population, il faut nous aider à les aider. Oh, les gens qui ont comporté, mais ils ont acheté. Là-bas, ils ont le problème de mon côté. Mon chauffeur, ils ont le problème. Tant que vous avez un sens contraire, ils ont monité au Kangi Bango. Au Kangi Bango, pour la comportement est indigne. Ah oui, boende ezalaka général Blaise Kilimbalimba musala kitoko po makambu oyo chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo esi alobela yango kasi batu ya matoi mangongi bayokaka te bazali kaka ko continuer na ba pratique ya mabe oyo. Ezalata mutazali kozonga ndako na ye ake kolia fufu mbangu akoti sans cynique ba gironphare makelele nyonso na matoi wa lokola azokende kosala musala ya leta nzoka nde luvunu yaka nini. Population ezalaka na district ya Tchangu bamonaki makamu na bango mokolo ya lobi oyo bozali komona boye ezali ba policier bakangi ambulance na maladi na kati s'il vous plaît maladi oyo bazalaki komema na hôpital en urgence nyonso kasi policier akitisi chauffeur ateye mupanzi pe ye moko abandi kokende na mutuka ti na poste ya la police kokamwa. Ambulance au boto malade eza na responsabilité na chauffeur allez bino bokangi ambulance OK ambulance pe ebengi hôpital intervention ezali koya basali croisement na équipe oyo yaki ko s'imprégner na situation kasi ba policier ya groupe mobile d'intervention est autrement dit GMI est ba yokaki bango te bolanda neti kaka bozalaki. Nani les plus gardés? Les plus gardés ça nani les plus gardés? Nani les plus gardés? Donc ça là on a nani les plus gardés? Mais va intimider biso, Muta maladi na kati ya yozo kanga Maladi na kati. Nako filmer. La net est OK. Non. Aussi bien dans nzoto mtasa msala aussi na nzoto. Kende. Lokola ba vidéo oyo ekomaki viral na ba réseaux sociaux ba konzi ya la police bayoki bakangi ba policier wana pe bayaki ko présenter bango liboso ya commissaire divisionnaire adjoint ya la police nationale congolaise commandant ya ville province ya Kinshasa le général Blaise Kilimbalimba. En rapport avec les images dégradantes balancées dans les réseaux sociaux faisant état de l'interpellation d'un médecin à bord d'une ambulance transportant un malade, nous vous informons l'arrestation de ces 2 policiers infracteurs. Une place
Ilenda Maunda Jansi, ainsi que Nyangwili Kamakanda Eric. Ils sont du groupe mobile d'intervention Est. Étant donné qu'ils viennent de ternir l'image des marques de la police nationale congolaise par ce comportement décrié, nous sollicitons votre autorisation pour qu'ils soient transférés à la justice militaire pour une sanction sévère pouvant servir d'exemple à leurs collègues. Plus rien en besoin, mon général. Ah oui, loyenge ndeko ya douleur ndenge balobaka mboka etambolaka na mibeko. Imaginez sikoyo soki malade oyo azalaki na kati ambulance akufaka. Nasuki wana. Tambola na mokili omona makambu baloba tozali awa na commune ya Kimbantseke na Kintwadi esika wapi la police ekangi bana mibali misatu oyo bozali komona bango bazali bakuluna boyo kalisolo Susiat moko ezalaka awa pembeni selo ba information tozwi sur place bana mibali oyo basanganaki ebele basali bloc baye kobuka yango na nko elongo na baninga na bango soit disant que ba policier ya Susiat oyo nde banyokolaka bango angu pe bakomaki wana quelques policiers oyo bakutaki sur place tui la mwisi ya zaza sans cynique veut dire bapakati mbangu basundoli Susiat yokali solo batu oyo baza bakuluna répité baza batu mabe baza batu bazosangisa population kimia précisément ala Kimbantseke bana oyo lobi na 11h30 oui auditora ye kokanga ba policier po basalaki mabe bayaki sous mandat lelo ke lobi soki oza na mandat sous mandat okosala revanche te asidaki akangi bango na bakonzi auditora bakina bango maintenant kokena ba policier auditora nde bango bamoni lokola occasion sikoyo ya kopanza Susiat nde ntango basoda balongo na bapolisi basalaki mbeba bakina mbeba na bango kuna auditora bakena bango na baninga na bango plus de 70 baye balandi 3 oyo batikalaki bakimi buki Susiat bapie 4 moto baordinateur batelefone ya consigne voir badetenu batikalaki tout bakimisi bango na badossier ya viol nde bazali awa bakorépondre na oyo bango basali alors akopesa conseil na baoyo nyonso batikali na baparent bazolanda ngai babenda bana na bango matoi babenda bana bango matoi parce que l'état ndeza makasi moto ali komebeko aza te aza mwana kuluna abende batoi na pule na biso quelque soit rang ya papa na ye tokokanga ye mpe tokotransfere ye merci osali mosala ya malamu tolobaki mwana oyo aza incivike mama na ye na tata ne bakomema biso na mokongo soki bakoki komema biso na mokongo te tokotransfere kote baninga na bango bakenda donc bana oyo baye kopie Susiat bazwi babiloko ya bato ebele ya koloba kutu eza te bana oyo nasengi kaka bakenda na sens mosusu communication mpe esalamaki boye na ngambu ya la police nazobakisa boye biso tosala mosala nde tosali boye totindi bango bakonzi na biso kuna bakendaka balembongo batiki bango yango eloko tosengi tolobi boye nde tosali mosala na biso boye nde totindika bango boye bakonzi mpe kuna batindika mpe bango bafaire kosouffrir bango mpo babima su te mpo tokanga mosala makasi ya kolandalanda bakuluna. Papa vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Paix, Affaires coutumières, Maître Peter Kazadika Nkonde, Batu Ozali Koluka, Bangoyo. Awa, la police etie bango maboko déjà, papa, Toyo Kasango. Journée à samedi 6 avril 2024, Zali déclaré chômé et payé, n'a entendu Mobimba, ya République démocratique du Congo, car date Oyo, Zali dédié na combat ya Simo Kimbangu, pe na conscience africaine. Ndenge ministère et emploi, travail et prévoyance sociale, Batalizaki à travers communiqué rendu public depuis Mokolo mercredi 3 avril 2024. Pour un rappel, journée Oyo, Zali matérialisation ya promesse ya Mokonzi Mboka, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oyo asalaka en église kimbanguiste lors ya discours na ye ya le 6 avril 2021 pendant célébration ya centenaire ya église kimbanguiste. Pona kosukisa nalingi naloba boye
awa ba présenter bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale. Nazali ko interpeller bango ko senga bango balanda na lombango likambo nazali ko senga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié. Pour une petite histoire, né le 12 septembre 1887 dans Nkamba, dans l'actuel Congo central, Simon Kimbangu akufaki le 12 octobre 1951 n'Elisabethville. Peyazalaki considéré Naba Kimbanguiste lokola envoyé spirituel congolais. Simon Kimbangu azali reconnu lokola fondateur ya religion kimbanguiste et un ministère public moko ya quelques mois kaka na 1921 avant ya kozala condamné na ba autorité ya Congo belge pour une incitation à la révolte pe bakangaki na prison ti na liwana ye na 1951. Na yango esengami na public en général, ba employeur pe ba travailleur en particulier, bati kala na bandaku en exécution et ordonnance numéro 23/042 le 30 mars 2023 fixant liste yaba jours fériés légaux na République démocratique du Congo. Bozalaki tellement ebele ya kolanda solo la plus merci pour na confiance et fidélité ya mokola lelo et komi na suka bosepelaki na ba image bopesa merci na ingénieur aussi Muyanga zalaki na sima caméra vient na biso ya Bokar régie finale et simamaki na l'ingénieur les plus mystérieux bama tabakita babal kolmabele to kutani lobi.